Oh. Oh. Maman. Maman. Oh. Maman, makamni nga somona afro manzana. Nalobie. Ale makamni. Yana bino tirwa ye. Tirwa ye. Oh. Me makamni nga so. Oh, Nzambe. Nzambe, tirwa makamni. Yango ni na bayoki ni na. Oh. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Zéra. Oh. Zéra, non, on a dit qu'à ça. Oh. Mono yesa ko ibisa biso kwa kaya hivi fago punda kuya hendi ndale yalo baki mama na kuya bambulote mama ndekulo yewe mo bata ku bate Na mo bate mo mama mwana bino boko bozoki wa epona mama yo ngana yebi siko ngai tension mwana papa mwana na bino ye boko bozoki ba eni bozana sengote mama te bo yebi yo boy bite Yaya, mais là, c'est le Zaraba. Tu es bien, Yaya, il a fallu y aller. Biso comprendre bino misato te. Biso me to comprendre yo te. Ibagata wapi bisi wapi bisi. Mais ngana otu bino ne mutu boko yebisa nga bisi. Ilo kutukimini na bisi hayo. Bisi atinda tuteka. Bamonte. Lopango ndambo toteka. Alubaka tutemini na lupango. Tuteke tuyembongo tudya. Haya. Pe alubaka ko ya mbulo te. Akoya te. Mama nangai mama ngayo Nzambe mama bade Poni bosali bo mama bosanga ndoki te bino mibale ma chanson sur les sables bino sabi tikanga mama tikanga soko kufa na yo botika na malopango na yeba te Boloba ki baba lokate tikanga yi bisi boteka bambongo nyosa tinde mno clôturer lopango bokoya yaki na sango yana ya ko sa 10 ans akoya te yebisanga Yot. Mama, boami te mama be. Boseli ti bobo po anini. E bongo ngayo bosanga nini. Po makamu nyoso to eleka awa. Ya mbongo, ya babis, ya bampango boteka na yebite na oyeba ngo lelo. Po tirbo aye, bokimi ndako na bino. Ah pardon, ko simba ngate. Yaka. Mama la ko simba yo te. Parce que makamu minene boye, bozo bomelanga. Bambongo wana ifale bo yebisa atangai. To yeba ndeni to kokai ko gerango. Na yobe mwana mobali. Koko nale papa te, to ba papa na mama no sa mabe. Yo kokai ko yebisa ngate. Yoka na koyoka te parce que baba mama mape. Yo ni akite. Yo ni akite. Tozo nganda. Biso to kozonga. Siko bosuno ndako na bino. Akozonga mukoni. Alobi asami sanza poso. Ngala to solo le lokote. Naende kozwa bino boke kozonga na mwana bino. Boso na mwana bino. Na yazonga na ndako. Wala na solution. Lungo wana. Papa nyoso eza yo mtuluki magambo.
Boye bake boza komi loka bino moko. Boye ba maman mabe na ba papa mabe. En tout cas vraiment. Nzambe. Semeki koba izalaka te uyuki izalaka te semeki na yo leki na ngatopi izalaka te ngala kontaki na Caleb pamba te mwana ngala tangisa yi na sadi nyonso na klasi na yi et puis na pesa ke kondolo yansi na ngai na mwana na mona bino mi badi mo sena mo badi yo sako talanga Caleb na moni yete yo kale sena yili bino na pesa ke duwana ngai na mwana ikomi public non ikomi hymne national. Soko salisi mwana kasino ya mabeza wapi to soko salisa kiye ezalaika po bomoino mobima ocheke na kati ya njoto akale na sanduku kuna ngai na mkolo na kukufa na mkolo na kukufa sanduku na ngai pa ya Caleb oyuki wale komiki mutema komiki mutema mabi ya lokolo na sabi sina ke yo mwana asabi sangai komi mutema mabi atinde la yote la atinde la yote te mutuna noko mutuna ngai sari boy tant Caleb azaki na poto yo mone ko liete malembe malembe mais non ko sai zaki ndoki oyibi ngala sadi perte mingi kuleka yo tata ubuta mwana oyibi ya perte te kula sanga ngaba sabitesa me ngo perte te ya poso ko mobinga ngo keza perte okomo dima mutema mabe zela ya moni mwana kasino pesa sa ngala tata nena otoyebi lo yebi okito yebi ko yebi sa yo ko na bino yangolo oyuki lube ngai te moto na tangisa ya obota pete yo boti oyo ngo sai zaki bana na yo te ba omi sute za utila na makale yo oyo tikile yo ni bene nani ngai te oyo le le komi ko sakana ngai pamba te mwana buti poto sakani na yote sakani na mobali na yo nyama tangisa mo osabo ete nani soni ngai ofinga kuya osa usumdana kuya ngai oui oui o tangisa mo na usimona nzo bazonga kula kisa yo ngai na tadi noko ya mwana oyo ki soba o tangisa nani soba atika soba ya le okona soba pango ngai soba soba ngai ko soba Caleb yela poto ana kisa sawa matamosi kumi mutu na ngai ngana ko soba na yana yo eloko ngai na kosala bosolo bomi olingi soko boko mamwala na tala ngai mabanda na sali na beti yo yana finga ya de okide na sepeli na ok boko mona ona kosala na beti esa pompe mai kindoki wa ko ta awala pompe moto so ka beso awa so ka moto yana boko Etika no kama di. Aya susu ko da pango za ya. Na ko esa salte so. Baninga batonga bandako bakolo bate yo o kama na mwa. Kaso za yo. Luko yo sasa wa yo. Etika kaka te ko ba. Top kaka. So kila ko bara ngakate. Moto so senge sa. Senge pas. Yaka. Na kusala ko sanga za moto pema nga ko bani te. Ego ngala kusala yo, na yana yo. Mama poti yona te. Mama poti za Angola. Asama kamote, na mobile ye, asaiba saule kwa fila sema kabanda ya ndege. Na bana mate, mama la di poti yona sema kamuna na Angola kulete. Ndego kufinga ngai. Kana yo ko isa sante so. Nga. Bino famu mu ka sante so ni yo. Na ba yana yo. Mero ko kusala yo, lelote. Nkakusela ko te. Na butunde. Oyo ngala kusala yo. C'est quand même un bon cadre, là, c'est bien. Ah non, ça a un lieu bien, Climatisation, c'est bon, donc c'est bon quoi. Mais ici, là, les vieux là. C'est un vieux que je connais en Belgique. On a pas tout sangoté, petit. Ce sont des vieux, vieux Nabiso. Il y a poto bakita, poto ba 59. Papa, c'est un grand-père que je peux dire. Mais t'as la petite ma zozo la kina. Donc je veux un petit nanga au sala, petit mauvais bon, il y a bien tout ça bien.
bien bâti. Un jour, petit, il viendra en Europe. En Europe, nos femmes ne sont pas trop faciles. Quand on vient ici, tu nous gardes. Et moi, attends, juste le temps de se régaler. C'est qui encore là? Le temps que je. Rappelle-moi, hein? Ok. Ah, bon, ok, tu viens même les soirs. Combien de flat? Ah, c'est bon. Moni, et ça va moi, attends, tu nous gardes toi. Moni, banakin, balabana moko bien, banamoko bien. Nakin on dit ma coup, t'es que bon la crise économique. Prêtre. Banque na ngata mukete vi talilanga ozali kama mabele vi na osepelisa ona ba pizza danger ba leki kutu ona ba momite vi petit na 12 ou 13 de Samsung na bana welo be na ba vrai chombo azana na bluetooth na si my frère rouge v carte mémoire aussi c'est la vie na sepela dans ces jours les ara ces jours moko ces jours moko mnémonique hein OK poto on a passeport. Passeport? Ah, ouais, yo. Dans la carte électeur, yo na ko boire en Afghanistan. Ah, tu boire ta petit ou la kuyaka bopele, comme lili sanga bien. Mais c'est un problème, ce Tirbo aïe à la quitte aïe, aïe contre la botte aïe. Mais est-ce que c'est un problème, Cyprien? Ce Tirbo aïe contre la botte c'est un problème. Panique à pourquoi c'est le quoi Moutakufi? Hein, Cyprien? Maman Kouta Zoki, voilà. Zoki? C'est mec qui? Olibi ko gérer le Kamouté. Là, il y a comme une femme. Gérer. Ici tout est cas. Bon, matin, tout le monde. Ah bon? Ah bon? Et vous trouvez ça normal? Bon, c'est mec, tous à la canne, hein? Tous sur la canne, fils. Quand on a un acquis, tous sur la hein? Calmement, calmement. Calmement. C'est le. Tout simplement. Ah, Philippe. Hein? Ah, Philippe. Dans les papas, allez. Non, c'est bon. Bon, allez, gars. Les Kinangai. Oyena mobali na yo. Oyena mwana na moni. Bozala ki likolo. Maintenant, bolo banga sika sikoyo, na yeba problème ngo ezali nini? Nga na bombelo eza. Lokola toye awa moeto zonga kuna lisusu moye ezali te. Kwa nini? Tirbo aye abimeli biso ka bwata ko ebisa biso. Toye na ndenge nini? Tirbo asomba lupango totonga te. Kaka ye Tirbo azui bis na crédit kuna. Bis esala to bomba kandamba mbongo biso to sa eloko te to teka biso. Toye komona ka bimeli biso brusquement ya wana moni biso toye. Wanga na bombela yo ezate. Est-ce que les Kambo bino bosali yo na semeki mwana tindi mosolo na ye ezali pour n'intérêt pour bongisa nyonso te bino bokamati sikoyo nyonso bogoli bolé et c'est pour ça que malamu kamande ngwana d'après bino ne bosali plan acte malamu Yeah.
nayebiki tosali mabe po esi nakanisi nyonso C'est pitié, hein. banda koloba na mwana nzambe satana ndenge akosinga nana banda koyebisa mobali oyo tosala boye tozongisa boyo te bika mwana alingi asala développement mpo na bino sikoyo bozosala boza koregresse ye est ce que bozwi mbongo bole mena semeki bosala nini na mbongo yango semeki ata yo polingai kuteka nka kichasi kotipase me pesa bisuka kisika tulalaka pa ngai nekuzunga na ngai te nazunga na ndako nakupesa ile ponde ye mutu afengisinaka tuteka ye mutu afengisinaka tuteka me tata eza foti na nga te nga nasali oyo nyonso banda otinda nga nasala yango nga na banda osala mama papa azali soki atindi nga biyebisa yake mutuka ezosala so nga na osani ide ya papa ke toteka yango toteka foti na nga te na français lobaka l'engrais déjà écoulé bosiko bebisi siko bokosambisa po asala nini siko boy nakobwaka mpe bino te parce que déjà likambo se esalami bosali eloko moko mabe alenga kilokuso mpe eleka ndenge oyo te ça c'est être trop gourmand reste là maintenant bokotanga yombo apamba nga na le eloko moko te non eloko bino bosali ezali normal te c'est meki mwana bino ana poste ya développement na bino boza koregresse ye il faut pas être trop gourmand non ezalaka boye te nga sepe na acte te mais kokoma bino na ndako nakoki koboya te c'est meki ozali fautif yo na mwasi d'abord nga na kokondane yo parce que yo ndi mobali esiko ozosambisaka sikoyo mwana po asala eloko nini botika biloka lokosa pampama ndenge wana sikoyo bokimi boyoki sikoyo soni Tellement qui est fois. Tellement. Chaka na ndako. Nataka kulibana naye. Kile kuchanga est kule. Ikamuni. Ah, Seigneur, Caleb, kumbunga mokona pesi. Leki na tikidi libeni abutiye. Na kena pesi kondolo yanso yangai. Tilelo atailoko. Seigneur. Lobanga la bimaki na dibo mama dibo sute ya mama na ye. Ah, Nzambe. Ah. Bali ambongo wana batunda. Ikusali lote. Ah, Seigneur. Ha! Caleb. Mawa mingi na ngai. Mbongo na ngai ke ipamba na tangisi ye bakelasi lelo akumi muntu akayiputu na pesi ye kontrolo yansi na ngai na sana pusa ya mbongo sumbila ngana boyiboye neya futi. Undi batenga mutu na tangisa kai. Ah, Nzambe na ngai. Mbongo ke perti. Quelle perte. Papa. Tika no kaka. Mo eke perti te. Aza mwana ndeko no. Oyendaki ataki mwana ndeko na. Ata sa yonde yo. Isala. Ba kwa wala ba bien très bien. Kia ku kenga na kanga. La kingai wana ndeko mususu. Ata mwana yo. Wana ndeki na yo. Aza mwana yo boti te o regrette moni. Tato mama ne mo ko papa ne ba bi ke. Asa la biso ba pesa biso loko mo kote. O mona pasi. Yo lobi. Yonde mwana na ngai. Ekas. Ebe tangu na tala ko tanga so kalasi. Tika kubuta kula. Dibata hasa kubwaka ba maki. Butanga kalasi. Ukuma kula ye. Mama robot ezali ate papa. Tala makambo ya Caleb sa biso ko tisi ko bota. Yuli kamino soko saka ko bota. Ngata mutele bosa bota na mokilo ba lebele sanga papa. Si bano yo ngana bota baza ba koko na oti. Bana na ba ko salisa yo. Yo kanisi loka mama top za wana boyi. Bana na ye. Oyo na ba koko ne ba ko salisa kala ye. Ba to ko so mko moko te. Ko sebela ba koko na papa. Malembe. Bazali wana mwana tata. Mwana na mwana kukende pa ya tata na yake usalisa tata na ye. Yo pe falo salisa ngai. Qu'est-ce qu'il y a? Tala tiko yo basakana ngai. Mbongo wana na BBC soki yo tosaka ngai osilisa kalasi na mbongo wana oyo na BBC paya mwana kazi na ngai na yebisa kona continue kuti oboya kati na ko sombo minerve yo no pesa ngasu lisusu so yo tango na basa mi bangi wana so banga ite na tikila ki mama na yedi ben na ye tata na ye Nzambi azala na bango bomengo mwana ye nango
ezalaka kaka isila te mvula na mvula bazala bato lokola ngala butaki mwana mobadi te yango ali banyokoni na ngai ikusala iloko te nzambe na ngai oyo nalubi ikoma mine se ikoma mine dikolo senyera za koyoka ngai na kolela na ngai jesi mawa mingi na ngai lelo ko tota iloko kulia na ndako iloko te na kontaki lelo mosusu alende kuleka tawa ya kubwakila ngai iloko molinga banda tokuta kuna tilelo valere na ngai nokola butaye bakenda marathon bazongi na te marathon course wana bango bakenda desili ils sont pas encore de retour. bamonani te kande bakima elobi mais grandes sœurs non comprendre te sikoyo nakomi nani comment ma propre parent nga l'a commis après toutes ces années, qui m'a facilement comme ça. Mais c'est quoi? C'est quoi au juste? Je sais pas. Avant que Naya Boyoki Sangomo Boya bien té na Komanganga ou bien Naïgo Liabatwa ou non comprendre té. Jusque là, j'ai même pas dormi de la nuit, non, mais tout là. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ces années. Oh. Est-ce que je sais pas, ou bien non, comprenez, on vous a dit quelque chose de Kombolanga ou bien ou bien je comprends pas parce que vous êtes ma famille, vous êtes tout ce que j'ai gars ici, mais ceux qui beaucoup dans Kimanga ma candidat n'a pas troublé mes grandes sœurs, il faut me dire ceux qui m'a zali ko kimayo. Ben pourquoi? Pour payer confiance à 100% et pas la bango. Il faut payer ça pour ton gars, grande sœur, non, oh yolanda. N'a pas eu que l'on m'a mais payer confiance et pas ma parent. Madame, mais ça veut dire quoi tout ça? Bis, oh, tina tirbo, na mona, mais destination nango, et c'est que kendela, na yébité, bambou nyoso. Oyo bana ko tina tirbo. Attends. Non naza ko expliquer au malembe. Pona yebiso ke peut-être yo bana mona ngana na misala mabe, ozwa ka temps ya ko expliquer ngaba makambo susute. C'est là vont continuer. Peut-être que j'ai mal compris. Nzele Kenda, quand tu parles de Nzele Kenda, tu veux dire quoi? Ongolo bani. C'est pour cela que bakimaki tirbo. Bakimaki opesaki confiance et pas ma parent na yo. Bis Nzele Kenda na yebite nyoso tirbo na bambongo. Oyo tina so ba $15,000. So ba $20,000. Ba sombela ondako. Ngai na yebaka oka lobi to bakimaki. Nam nengo bana ko tinda bambongo. O bobongisa lopango. Bo sala boy. Ba sale lokote. C'est là non, mais bon on ça makambo boité. Mais plus on a zo ki en crédit. Ndena yebo mbongo nyoso bando tcha na banque fona zong sakuna. Ozwa ki en crédit. Ah mais ils peuvent pas faire ça. Ba ko sanga boité. On mani no pango ndeto zabo. Partir eza bisote ba teka partir kuna.
donc système à Kinshasa comme un système à katakata donc bateka lopango ndamu nyonso tunga na yeba kya ngoka lobby tangu yo yaki nde bakimaki yo tonga na landaki bango na bime elo ni boso kimatirbo nde bayebisinga nyonso ebakata tala boy na regretaki makasi neloko bamama basali na epela mbongo wana batika niko bongisa lopangu ba oyo bazofingisa bana na bango bana bapoto eza bamama lokola biso bana na bango bazosala eloko te ote lopango parisien azalaka te asambula boni azosala eloko te na lopango na bango donc bapara na bino ndi mutu bazofingisa bino d'abord lopango botele pourquoi natinda mbongo ya provision chaque mois natindaki mbongo awa nyonso fa boza bosi boto j'avais dit je veux construire na 4 car na 4 ah moi zela nanu ko boko sanga bote grand boko kité lo ba koki ko sanga bote non ba bo ngala contribuate ngala yi tirbo mais papa me disait tout le temps que tant on a mon ba yo zona yo mto bando gérango c'est ce que papa me disait mais tout ce temps là sur la pourquoi il s'est raté que bambo ngala le côté tirbo soki ngapé na yebelika mais pourquoi ça l'argent vous voyez ça fait très longtemps ça vous a aidé ça nous a tous aidé mais bon pourquoi bango misato bakimi soki ngape na yeba elika na ngala kima tirbo bon bus ça wapi ngala yebi oyeba tendenge makambo nyonso tu ngala yebi na ngate admettons que ça se trouve quelque part parce que mais déjà na mona ngol mais karaté parce que ngala ototina monga ba pièce il y a même pas un mois j'ai parlé avec papa et maman on tina ba monga ba pièce ah non mais non bako sanga beauté bon d'accord beauté awa j'ai envoyé de mais mon cœur autobenga le petit frère vient de m'appeler il y a pas longtemps alors bien que natinda 2 moteurs ya réserve bon ba pièce mo abandon ba soki ba ni j'ai envoyé de l'argent bis ko lo banote parce que makama bis na mona ngote donc eumela na ebi destination bis ekenda te tirbo omoni yo nanga toza so ndenge moko ngani nangana yo na yeba tali siko so kenewa mais faut so mona te ko so impressionner ba tu je m'en fous mais c'est mon argent mais quand on a pour ba lokota ngote mbongo za assez bon kasi yo nem to pesa ki confiance c'est pas d'accord bon siko mbongo ngana tindaki tant boteki awa vous avez acheté quelque part place ngana ko vendre peut-être parce que là maintenant comme ça ne va pas ngala zo yebisa yo ngala za ko étiquette na kata ndako makambo sama na kata ndako na yebi na ngango ah non ya to landa bango ngabo et mais comment je vais vivre comment ici parce que non ça la calme ndeni mbongo na ndé yango ndeni supporter nga parce que jour na ba crédit ba na so mais c'est quelle vie ça non to landa bango non yo katé calme mais je vais être calme comment non ça la calme non vivre non mais na le biboy tala mbongo impressionné par tout ça koluka te mutu nyonso atiaka na makambo na oyo oseka papa bazoseka déjà parce que je viens trouver mon salaire monté mais non oseka yo papa oyo oseka papa hein c'est bon hein c'est comme mais Lucas a une solution non pourquoi comment on a directement na situation boy qu'est-ce que je vous ai fait dans salle bino sali bango nini ah mais non ozo calmer pourquoi je suis mal à l'aise condition mal à l'aise je me retrouve pas na yebi OK okoko ka condition oté ah mais qu'est-ce que je vais faire routine a est différent non look là flat OK ko vendre bien. Ah ben il faut le faire tout de suite. Il faut le faire tout de suite. Je suis en train de suivre tout ça et puis voir dans la visite du possible. Ah, mais de toute façon, moi je te rappelle. Hein. Ah, c'est bon, c'est bon. Pas de souci. Ah. Maman, bonne. Papa? Excusez, maman. Marco, soit Kitty. Ouais, une chaise, s'il te plaît. Bonjour, maman. Colo ici, goyé, non? Ouais, c'est le con, Nicolo. Ouais.
Son papa est malili, maman est en Milagane, ça lui pour y aller. Ok, bah tu vas ça là, Maman. Oui, papa. Oui, moi, Nangai. Ah, papa, Papa, na maman. Oui, moi, Nangai, maman. Ah bon? Maman, nous créons bien. Nous avons toxé, maman, il va billion de dollars. Papa, il y a un toxé, il y a un batteur de jambes à la moko. Et dans les montées, puis on a flex, on a tout Mais bon, Nika, c'est alors, ça va, papa? Non, non, vous avez mal ça va, mais ça ne va pas. Yo, ok, mais biso. Mais papa, je ne pouvais pas rester là-bas dans ma condition. Je viens de l'Europe, Malamokonaya, et dans ma condition, on a climatisation et ça. Bonjour, moi là. Ça ne te regarde pas. Ah oui, ça, hôtel. Hôtel. Merci, merci. Il est vraiment malin. Alors, on a pas de papa. Ah, il y a pas de poteau. Ah, outil Louvain. Louvain, hein? Louvain. 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 Louvanium. Ah, papa. Louvain. Caleb. Caleb, moi, yo oponi esika oyo motema na yo esepeli par rapport ya condition oyo kokutana biso na yango na ndako toboyi te oponi esika na yo eza na bacondition oyo motema na yo esepeli nango ata nga mpe miso na nga komona nasepeli eza esika malamu eza esika malamu makasi oyo mwana mwasi oyo atongi eloko ya kitoko mais papa nga mama na yo tienga nde na conflit ebimi lokola oye to saboter yo to négliger yo te tango mibeko wana ebimaki na gouverneur de la ville kaka ndako ya yo ti mutu babukaki sikoyo ekomi cousine na yo bacousine nyonso bakomi kobenga batuna mama problème nini ezoleka bino na Caleb Milene abengi ngai mama top toyoki nini yo na moi nga nalobi Milene mama na ngai nakozala problème nini nga na tata na ye toza na biso na problème na Caleb te Marie-Louise, crédit facile, abengi. Nalobi ML Bank de France, toza na problème na Caleb. Te siko biso, tobini ba parents moko mabe pour na yo Caleb, na yebiso nga lobi gouverneur de la ville, akoyi saki mibeko na pona bandako nyonso et to même place mabe, kaka ya yo mutu babuka kité. Babuki bandako ta ba général na ba colonel, ba tebele. Mais lelo biso papa, to komi mabe, to boyité. Vanda malamu. Oza mwana toboti mokolo moni ki osepeli ko ya kotala biso oye kotala biso mais soko za na kanda na biso fungola mutema na yo Caleb écoute fungola mutema Caleb kate maman to ya en Afrique to ya kopema mais non mais les conditions ne sont pas réunies et puis comment je m'en fous de tout ça. Je viens, ma parcelle, na Tinambongo, na Tonginda Kwesila, Babouki. Je viens, je reste chez vous là-bas. Chaque matin, tu as tout un lot de gens qui viennent. Mais non, ça ne se fait quand même pas comme ça. Moi, je suis en Europe pour travailler pour vous. Hein. Non. Papa, non, écoute-moi d'abord. Nalinga Boyo Kangai. Na poto, hein. Libanga est en facilité. Je sors tous les matins à 4h, na Koti Métro pour ça, Libanga. 4h. Papa, Nama Lilia Mikolo. Mais moi, j'envoie mon argent. Nayenda Kwabuka, vous ne me faites même pas signe. Et c'est Tata Moisitel, Nani cousine Kingandi, l'autre est. Mais non. Bon, on a ça là pour la moutouille sauter. J'ai une femme, j'ai des enfants en Europe. Non. Quand souci n'a pas si n'a yo zaina moi si na poto. Le long moi si na yo soka bengi na poto. Ya ebi ozali pa na ngana. Vraiment. Bon soka bengi na kolba nini. Papa, chez vous là-bas à la maison na kokufa. T'as la toilette, niveau toilette, bon ça non mais je peux mourir. Moi, ça n'a que chasse à Mikolo, je ne sais même pas ce qui réchauffement climatique en Osaka Awa. Ventilateur t'es l'autre côté, mais non, ça c'est n'importe quoi. Moi ni papa, t'as n'a pas boire t'es yo combien. Mais na zomo na nga mabeka rapona na kama mwasi na yo. Omoni maman atongi yo. Asa lo kwa kitoko, eloko na sai manu. Yo pe ezali kambote. Tala makambo na ngina bano mingi ngamona miso na ngai na muta to mo bakoleka na mwana muke ka kusimba aje na ngai te papa wa alors na ngina ba yonde na ko batela papa na zana ba mususu te papa ozali mo safi moko na zana moto mususu te
Depuis longtemps, déjà. Non, non. Je n'ai pas l'âge beaucoup mais vous voulez me surveiller? Bon, je sais pas, dans son adaptation, bon, surveiller, je suis un addict, je suis marié. Écoute-moi. Donc, moi je viens de l'Europe, avec ma boss là, dans un procès à l'extérieur. Mais c'est n'importe quoi. Hein? Si on a comprendre bien, solution poussée. On se peut qu'à offrir dans la flat. Maman, ba flat ils ont pas poto ba salango pour na bandeko na bango bana ya poto. Merci. Parce que c'est là où on peut quand même ko joa ba koko ta ba condition hein o ça minimum o ça ndeke to vivre na poto. Allez ni vérité. Merci bien papa. Si ko bien mbongo yo ko futela. O ko ça penda quoi? Ko ça penda ko vivre na condition bien. OK. Je ne sais pas pour répondre tout de suite hein dans ça. Pesa ngai mo ba transport yo tete. Pesa ngai na kama tata kombi. Otini na nyuso nini Instagram kiana. Utaona kati? Nyuso na chena kati. Uzuleka bali. Tena nazuleka, depende nazuleka. Nazuleka te. Bon, nazuleka. Ndio sana una. André ça je na kati kuna. Lo nyuso na chena kati. Ba foto. Ba foto. Ramola yiwa kala pa ba kala kiboy. Ezali. Non, ouais, tu n'es pas quoi. Bon, le baki tant de bon, ça se met baleti. Nous sur la tchaki, quand on le baki wana. Bien sûr, là on est poussé, on peut se les ans, ah, pour le chauffeur hein. Ah, d'accord, tous les gars. Mais ngala linga kokatsa sukasika. Oui, vraiment. C'est pas catastrophe. Ata kuna bakataka suki yebaki za voyage moka molai ozo changer bazala kuna bazara ba peut-être biso na boite en même temps ozo kende wana ba mona aki hein mobali yango ya pembeli tata na molai ah boni na kila ça que kila ça ba peut-être mais la gota mwana moni to la kiti bazali sur les réseaux la bikina moni kende na gota la sekera ah c'est un mobali ya nano sisika bango pe kala d'accord pour la numéro de téléphone d'accord benga comme ça soit ba tam so ba moi ba tapodo wala ba solution ko ba rencontre ouais tente ba kutana kawana ça ko lukela nga so na moi ne ngite la ke mais ndakoyeba ça mbo oui ba te ya mnene wala ça te kama e ba rappela ba changement de climat kuna biso ozo mo ndenge zo ngala moto hein kuna malili ça veut dire non ezali o zo ba ozo ba malili topio ah malili mimi ozo ba ile ususu no ba ususu pe ao ha mais qu'est-ce que bossa na te ozokende wana na bossa te yozali na boite mal makambo na ebisa ki wana soko komi hein linga obenga mama Dorcas. Ah, Dorcas ola mungwana. Dorcas asakwelo ndala. Oyebisa eke hein Montréal faut kita awa. Na lingi Montréal. Ah, ça na Canada te. Kobosa na te benga na lingi Montréal ekita awa. Ko téléphone on passe pas hein, pas de problème, on ça Monique na Toulouse dans le pays. D'accord, ça les là. Mais eloko nazolinga na suite malgré ozana nozozi la chauffeur nalinga na suite au bon voyage. Donc nous on tient à l'aéroport. Il salanga passe. On a pas de bon dire là gars. Parce que t'as bon voyage, je me dis même ni décoller dans nous souhaiter bon voyage. Hein? La vie de sécurité, pour moi bon voyage. Voilà, attends, on va démarrer au Pinga. Bon voyage. Bon. Je peux en attends 10 minutes. Comment la zone là? Bonjour. Mettez-vous. Merci.
chambre moi ya libre eza awa po aza loger awa. Oui, la chambre envie des aliments. Tous un problème moko eza, tous un moi eza na prix nango, jour eza na prix nango. Dem na mo préféré. Tous un posa ya moi. Ah, moi to yeba ba kango eza nini ba partenaire. Non, excusez-moi, non, d'abord parce qu'on m'a rappelé nyama na salle te bongo moni sika et puis non oui c'est ce soir, moi je voulais d'aller tout visiter Nanou, que je voie un peu la chambre, comment ils ont. Et puis après, on va discuter pour un moment, mais pas trop. Il y a des problèmes comme ça, ok, avec ça. D'accord. Tirbo. Ah, depuis quand? C'est mon frère. Tirbo. Oh là là. Oh, mon frère. Il y a Johnny. Vraiment. Comment ça va? Mais depuis quand? Oh, 2 semaines. 2 semaines? Ouais. Ah bon, c'est une bonne chose. Alors, vous allez loger, ouais? Bien sûr. Ah, mais c'est ma grande sœur. Ah, ça fait ça va. C'est ma grande sœur chérie, elle est jolie, hein? Azakito alors lui c'est Johnny Sakala, c'est tant on a commis Potosika, Batubankadra Kinga vraiment au Batel Saint-Landela Zakiba. Oui. Moi je dois d'arriver. Merci beaucoup. Non mais eux client préféré nanga. Ah bon? Ah bon? C'est la personne qui nous a le même comportement qu'il. Mais lui me connaît très bien, hein, gars, vraiment de ce côté-là. Il suffit que je sois à l'aise, en tout cas il n'y a pas de souci. Mais ne t'en faites pas, maman, on est différents. Et c'est que mais non, mais moi je connais, c'est un homme sérieux. Mon vieux, je connais Naïbi très bien. Ça va? Ah, ouais. Ça ne va pas. D'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir. Grand sœur, tu vas m'excuser une minute, hein, on visitait place d'Arovan dans le temps que je parle un peu. Ok, d'accord. Donc, tu me vois? Il a fait la bande à Payanan. Il y a Major Bissali, mais là c'est plein, trop de monde. C'est trop sollicité. Ah ben, mais lui, il est beaucoup sollicité, c'est tout à fait normal. Hein. Et on a préféré que Bassalinga Papi va bien revenir. Comment en tout cas, ça va. Très bien, très posé, il n'y a pas de bruit. Là, depuis que je suis arrivé, oh, tu avais soif de l'eau. Tu avais soif de l'eau. Vraiment, tu avais soif d'eau. Ah ben, mais Johnny, ça va pas. Là, ça va pas. Depuis la communauté, mais même pas mal. Maintenant, il y a la température. Non, c'est pas pour la température thé. Pourquoi? C'est pour la température thé, mon vieux. Tu as des problèmes? Sérieux. Johnny, je te dis. Tu as des problèmes, vraiment? Ah, mais ça va pas. Bon, un instant, je te mets ici. Ah, merci, merci. Mon vieux privé personnel. Ben oui, on m'a arnaqué. Par qui? Par ma propre famille. Comment? Ah, comme ma coutine normalement, je peux retourner même demain. Il y a Johnny, Natinda, puis mon aîné Awa. La famille, chaque après une semaine, on m'appelle toujours pour la Koïpsanga. Pièce d'elle et Koufi, Tinda Boyna, même 2 moteurs, il y a réserve. J'envoie des pneus, j'envoie des trucs. Alors, il y a Johnny dernièrement. Je me suis dit, bon, ma couvente a beau été la poteau, dans l'habitation, puis à qui? C'est pas normal. Alors, comme Yomo Koyebi, mon gars a pu s'attendre, on s'en retravailler, j'ai envoyé de l'argent. Il y a 50 000. Pas mes parents. La vie est presque 50 millions sur Nazakinamo. Alors, j'ai dit aux parents, moi, je sais que ça, la sont avancé et tout. Et tu as qui finissage. Alors,
Alors on a tindi mbongo comme Nabano Koya, j'envoie de l'argent de façon que bon ça. Alors plus Natina Kona, et ça qui n'était très bien Natina moteur, pièce de rechange, bloc tout. J'étais trop sûr en tout cas quand ils ont m'attendé Nayaki mbongo wana ya Johnny. J'étais trop sûr que non coup mbongo wana il y a un moment donné à utiliser. Ya Johnny, j'arrive. Les parents partis. Ndako, à Bongicité, c'est tellement sale. Je ne saurais pas habiter là-bas. Je comprends rien. Je suis dans l'obligation de trouver un endroit. La fin de l'année, non, je peux craquer. Là, je peux craquer, la tête gonfle. Où sont-ils partis? Je ne sais pas. Ils sont partis, je ne sais pas. Ils ont pris la route d'escampette. Ah ben oui, c'est ce que je crois. En plus, il y a Johnny. Bon, oui, au bus, premier bus, la tinda qui l'argent, n'a qui la crédit. Alors, avant Naya Awa, comme n'a pas dit que n'a sérieux, n'a qui bus, monsieur, la crédit, n'a tient la main. De telle sorte que tant nous comme Awa, n'a su bon wana Osaka, n'a son cycle dans la poto, tant que le bus soit comme Awa et continue. Je suis foutu, mon vieux. Donc, il y a une responsabilité, il y a au PC de la famille. Donc, au moment où tu vois, il y a un ndenge tovanda na poto tolokotaka mbongo te tosouffrir mais tozozwa babiloko tozotindela bafamille mpo bagere basala nango bato mosusu okotindela ye babiloko mpo agere eza nango don na ye te même $100 ya pamba ayebi valeur nango te ya komona kaka tindelanga mbongo lero kotindela $100 asisi mbala moko ayebi ntina nango te bamosusu mpe do ya kogere biloko eza nango te oyebi ke baconflit ezokota mingi entre moto aza na poto na famille na ye mpona babiloko ya boye te atindi biloko na ye bino bogere mabe atindi eloko na ye boteki yango mais conflit ekokota te ndeni baexemple eza ya modele na modele so moto tobima kaka baparise totelema awa moto moto apesa kaka voilà nga natindanga eloko kotala ndenge ezalaki bamosusu badesida bamosusu babibanda lelo na kotinda so eloko te na afrique bazala kaka bongo parce que mal gérance mabe bamosusu bakomi koconfie biloko na baami un ami kaka bwabi bon gérer nga biloko wana parce que na famille nazokosa sortir te ozomona bike makambo mosusu esengaka kaka présence c'est-à-dire que neti bato mosusu mpe okovanda mpe na poto 20 ans 25 ans okita nano mpe na kini yango te esenga mpe présence okiti mpo ekotala terrain oyebi ke bon nasala nini epuis tokoloba mpe teke tokita so na bakini te mpona koya kosala bafere non toali obligé tokita na bakini mpona kosala bafere mais okose confie na nani okopesa gérance no na nani otali mpe famille yango ndenge eza nani nakopesa gérance to otali nani nakoconfie bafere na ngai comme ça kozala bien ozolanda donc biloko ndenge wana turbo na prochaine occasion il faut yeba nini okokosala olandi. Ah mais il y a Johnny, en tout cas, moi je n'arrive pas. Il faut que nous nos parents pour nous parce que ce que j'ai entendu entre Nana et sœur Nanga, en tout cas, ça me rend malade. Mais n'a piqué crise, je n'ai même pas pu fermer l'œil la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit, n'a comme ça. Donc parce que là, en tout cas, je sais pas. Tu connais très bien mon petit frère qui habite à Lausanne, Jacques Lecoq, à Lobani. Il y a continué à jamais le connaître ça. Jamais continué de le voir. Pour la bêtise, on va faire un salabis. Somoko. Mama, boni. Malam papa. Talibona bino mo mikoleleke bele. Na o mona bino te na bino tikana ko tala bino. Boni papa kasi. Papa na bino kaka banda kaka mokolo yo ya awa na ndako.
opesa biso basanga molai wana etungisa makasi yango wana etindaki ye palanda molai kutu nde tooloba boye kaka lobi na pokwa papa na bino autai kokeni non mama tikoloba boye ya solo kaka le papa kendeki déjà kaka lobi na poko nde tooloba bo papa na bino aza déjà kuna parce que oza mpe na numero na ngai te mbelinga kobenga ngai opesaki papa na bino numero na yo te ngai nayebeki ndenge bokosola ano azwaki ta mosusu basango yango ndenge opeselaki ye déjà ese ekomisaki ye tala kaka ta yo moko sango mosika eyela yo ndenge wana yango wana bosani kozwa numero na yo. Bon, ça c'est une erreur de ma part, hein. On a passé le numéro T. Bon, ça va passer. Nabi maman, est-ce que papa va que les boutelles que nous avons là téléphone T? To tikali kozwa ye atambala moko te. To benga na butu, to benga na moi eloko te. Kuna pena ebite ndenga ki wana bo. Soki pe akomona e tsiko bien ndenge ni na ebite. Kaka ndengo lobaki wana changer l'adresse bon. Aluka kaka. Bon, maman mon qui s'appelle un problème te hein. Donc en tout cas na adresse na ba adresse na ba téléphone na komela ki est c'est facile pour trouver mais au cas où à monité abungi peut-être à perdre l'adresse nyoso makamno na papier on a na sima nango soka bengi yo ako se retrouver à mon adresse numéro ya nani ya nani diacre Raf Mungongo ou bien Patience la Rose facile à garer en tout cas comme on a ou bien soit côté bateka ba cassette wana kutana ba mamndele ou bien ba mama éléphant comme soit bien ba mama nzoko kutana ba ou bien mangala na mwasi Chantal Mangala ba olakisa ye kaka ça un problème te aza mokolo akoluka metala ka ndenge papa na bino akeyi wana pressé donc na loba kutu te na sa lisolo to soleil kana okaki mwa malamu kaka mukolo azokende wana nde to sola kine mwa malamu mais mikolo muso tikala ki wana faina ko makutu mikanda na tinde pa tata mwasi na biso nguli na Julie ya mbaya donc eke kutu te tikali non maman mona ine ngaza wana ça non facile pour nous voyer parce que hier za mutu mona ba terrasse ba boîte ba mona na ba hoye facile comment on bébé likambo zo pesa tata na bino pasi makasi kaka likambo lobaki ya ba boîte wana na ba terrasse likambo zo pesa pasi makasi kaka yango wana donc via mutu kaka yango wana donc potongo kende kaka pona ba boîte na ba terrasse ya solo bon maman ça peut facile peut-être si jamais il y a contre temps ko benga ngai na pesa numéro na ngai.
Je peux voir à Evry ou c'est où? Ivry, j'ai vu ça, je le connais. Couronne. Vous avez son numéro de téléphone? Ah, non, je sais pas. Non, hein? C'est ça, Wally? Oui, c'est un Congolais, oui, c'est un Congolais. C'est mon fils, oui. Oui. Mais en tout cas, c'est là où on a payé dans la crédit à AT, mais tu me dis que tu as maintenant la crédit. Mais tu as la cabine, dans la cabine, tu as benga, il y a un drain même. Mais tu benga, on peut s'en numéro de téléphone pour ça, tu as benga. Ça va, ok. Tu as la cabine, tu as aidé. Bon, là, tu as Malili, au Malili. Bon, on a dit la carte, ça en complément, mais bon. obeti bafengela lokola mtango célébrer ndule ya Nathalie Makoma yo mikilise yo na oloba ndena yo bateni obeti beta makatena bakino so za na besoin de supporter veya yaka na ndenge moko keno chabalara ko na bateni yo to ya bazenge beni tribe kamba yo charlatan c'est quoi soupape. C'est quoi ça? Tala, kokosa na balonga ba c'est quoi na ando banela yo. Kokosa na te. C'est quoi ça? Tala, solo na ngai. Omoni yo. Na ko beta ba costume na ngato na chaka mutema place na ba gizi mwanga ba mettre CD. Tout qui nous Tu es quoi? Tu es quoi au juste? Non, non, je demande. En fait, Bimbisanga moi. Ngana mona poto hein. Bimbisanga tu es quoi? Combien ça kuma bana poto? Toi mona poto. Non, non, non. Dis-moi, tu es papa Tala. Tanga bien. Nino zo tanga. Antonio. Non, c'est Carla Pignatelli. Non, 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 je non. Non, 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 je non. C'est Carla Pignatelli. Versace. Oh mais Akufa. Je non Makufa. Nana bazara nouvelle collection. Ouais donc là ta micro na nenga ba fashion. Otiki fanfare. Otiki fanfare. Ouais. Oza yenge beni. Oza triomphe. Oza soupape pour makamute fashion so beta mayango. Oza petit c'est quoi? Et logo ezani. Petit avant za innocent na ba faire. Oza la peine. La kisaka cité, la kisaka. Yango Zara nouvelle collection. Zara oyo yokangai. Yokangai. Louis Vuitton na mukaba la tanga sentiro la oza muka ba sentiro na la Tala bien n'importe quoi n'importe quoi bouton à gauche pantalon bouton
chemise à mangama sengle na yo vano na parler peut-être oza innocent longwana natake yuma mais on va na wapi d'abord tu viens d'où de quel coin na coin ni bakwe tu yanga donné naza kolo mabele mais on dit ça tu fumes yo la poto vana la quartier ni mais non naza na monter scène naza monter mon kota ba kizengi ba la ratio ozomona na mobala vana na quartier ba kizengi pe yo kangai na yebi kota na petit na nga na is maman na bango zolozolo tu manges quand même on dit kana yo mais ta forme yango comment mais taille nini baby oyoka isura Michael Jackson grand milliardaire mais tu peux peser combien là non zengebeni la charlatan tu peux peser combien tu pèses combien là ta ba ta forme yango ba mannequin mindele bazoluka ba biso bo osantiri pena que non pas forme Luke tu le singa kida vraiment yo beta arche yo mon la poto ozana tana démarche à malonga to diamba tala ngana la tsara ngana tsara pena kilo kosimi batiana babuto bareze est-ce que tu as mangé au lieu déjà kokende kuna te nazo expliquer non papa tala bien le connexion yo yuma moko boye je vais te cogner proprement wananga anga gizi mwanga za wapi gizi mwanga maître Djibril tala yuma lingo meka azoba au cigar ta charlatan la paix yo on s'appelle tout nini la semaine à plastique ça peut donner semaine à plastique épiscopate yo soupape yongololo ngombe kimbata toro yo supu na tolo bozomela yango affaire elatamaka te ma ya pondu bendele ma ya pondu yoboke mokoma moto epela bendele couleur drapeau sala oyo etoaki na sair yango sute beta bacouleur yo harmonie eza te bapantalon dame petit no moza innocent niveau na ngate petit yo te petit papa muneno la tozo bangana lo chache petit machopa ya boma pepe eza ba corbière na mikili oyo ona chaka ba koro okar yo mona poto neni kar sans combo ozana yo na mikili to kutana omona bor ngana otambola nango malile ko kama malite ya ko kama malite petit omoni ba biso na kati soko koti usatiri penake no ngoluzisenga peti ozokombra sotola bangoluzisenga soko mmeko kota peti soko kotia monsieur si tu continues je vais te cogner monsieur si tu continues monsieur oh ya affaire affaire ni siko yo baloenga yo na buka yo ozana tayi longo awinda we yote awinda we yo oyo eloko te nga na poto yo okosina olulile nini osina pesa mo babori yango nalando tala komi loko apine michele moko boyo ta kare kute demaraka na après 10 minutes o kara ndeni tala azosekisa oyo eloko oyo o kare oyo akoka te yo o mutuka o cercueil corbillard fo mwana poto place biso aka na bajime malenga yo ozala yo yuma ngombe niama yo ye mweni bomona na approuve bino nakoma miki nakokisa posa na yo chakuli abondance Oui. Allô, Bissol? Oui, c'est qui? C'est bon. C'est bon.
C'est qui? C'est qui? Bon, monte, monte. Allez-y, montez. Papa. Oui. Ah. Ça va? Bonjour, papa. Et surprise, hein? Papa. Mais il faut annoncer quand même. C'est pas le ciel ici, hein? Allez, venez, beaucoup de Kota, prends place, papa. Ah. C'est mon père. Oh, papa. Oh, c'est pas vrai. Prends place. Fanda, madame. Fanda. C'est vrai. Oh là là. Ça va? Papa, Fanda, papa. Fanda, papa. Chérie, mets-toi là. C'est mon père. Papa. Ah, quelle surprise! Agréable. Ah, non, c'est agréable, mais c'est vraiment agréable, papa. C'est bon. Ça ne peut être que agréable. Voilà, c'est bon. Et nous aussi prendre un Fandi et puis. Oh! Non, comme on a qu'un sérieux, il y a qui on go comme ça. Papa, Zoya, te préparer. Oh, papa. Mais vraiment, attends que tu vas voyager à. Le rôle à Soda qui est guerre, papa, sans annoncer quand même. Non, mais la profité de la situation, on a écouté, j'allais le voir. Donc, raconte un peu, donc voyage, il est très bien. Ah, papa, mais surprise, il est qui va casser, mais papa, je vous sers quoi là, parce que. Je préfère comme il fait frais, un peu froid. Oui. Pas de whisky, ça. Whisky. Ah, j'arrive, papa, j'arrive. Papa, le bana, autant bon déni. Ben, j'attends très bien. Quitté l'aéroport, dans Mbeli Mouké pour l'automobile. Heureusement, on a la jeune fille. Hein, mademoiselle Skenago, comme j'avais mes photos, hein, pour me souvenir. Avec ces photos, oui, je connais cette famille, je connais ce couple-là. Ok, monsieur Bendiga, c'est comme ça que. Maman, nanga tout quand Zamba Pambola. Zamba Pambola, maman. On me dit qu'ils sont pas pour l'homme pas ya Papa, je peux. Ah oui, mais oui. Ah, Mylène, je veux montrer que je père, je crois que je vais attaquer tout. Ça va. Les glaçons? Chérie, est-ce qu'il y a des glaçons, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu as raté? Moi, je suis avec mon père. Dans un plaisir, tu as la langue au ticket. Oh, Mylène. Dis, Mylène. C'est combien joli? Non, papa. Non, papa. Non, reporter na moni ka zo telenga aona kisaba na mo ba photo. Tinga pe na ba no le na beninga. On pe na tel ba photo mon ke ko ga bisi na bi couple. Moi là, ils ont de glaçons quoi tu là. Moi les glaçons. Ouais, batte le pot. Et personnellement ma ligne na nzoto. Papa, la CP, ma casse, hein. Ça, papa, puisque nous avons assisté à une glaçon spéciale, donc c'est de l'eau frais. Donc, il joue. De l'eau froide, hein? De l'eau froide, oui. Ok, ça va. Donc la graisse est là et c'est concentré. D'accord. Papa, ouais. Alors, Mylène, Nini Kaka, nga vient na yo, papa na ye. Est-ce que père na c'est mon père. Nga pe la couder na nga eka na ba photo na ya zo la sabatu, puis nga na moni pe, on a moni que na yebi bango. Papa, des photos dans la ici. Ah, non, tu l'as minute. Regarde chérie. Autant mon beau taguillon. Oh là là, attends, mais oh, peut-être que tu n'es pas attends. Ah, Otomona. Mais, Ouais,
photo à Kala. Mais photo, tant que photo qui. Alors, moi, il adresse ta photo à droite côté. Ah, papa, les a surprise de taille. Oh, en tout cas. Mais c'est quoi, papa? Bon, oui, Kakaboui. Parce qu'il fallait quand même tout se préparer, madame, pour que tu sois invité à Bissot. Donc, d'abord, on a invité tes mains. Tu as la haute des marques. On a papa Nanga. Tu as la réplique. Tu as papa la Molaï. Oh, Zoka Mikolo, tu bois Kamikolo dans la maison, même dans la BCBG. Papa, ça n'est pas qui. Vous avez ma solo? Yo kalonga mbo ko pamba pamba. Oui, boni papa, le président de Chitanga qui t'a écouté. Vous avez que l'homme n'a simba que côté. D'abord. Oh, faut éviter papa. Non papa, mon yo. Ah papa, je comprends. Mon yo va bureau. Ya comment nous les maintenir ngazawana? Ah papa, oui. Vous avez même dans l'album a fallu. Vous avez Molaï, Timi, lui. C'est toi. Mais c'est moi papa. Ah comment nous les maintenir ngazawana? Album nyo sote zo bima mobile na ngazanga rate kombo le pamba pamba Molaï Kouedi c'est le fils papa non tombe là le ma famille papa mais là oh ne so papa c'est pour vous papa Kouedi c'est que bah ebi que papa na ngai pour ndemo ozonga papa quartier ba okim ngana zo so za poto oh zo mona bokilo na yo donc madame. Oh, on a dit que nous peut-être des commissions mais yende. Yem ta salanga ina zala. Donc vinanga na passa on a yem ta salanga papa donc bokilo na. Ah, donc bokilo na. Ah, mais les enfants bokilo na. Na uma ba ko na quand même. Chérie, au monde on l'a été aussi. Oui, peut-être que bana ba kende cours lobby. Basa la olala. Ah, bah là déjà. Oui, papa, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous sommes très contents. Nous avons préparé ici pour se reposer au Lala. Ah, papa. Papa, non, ça, là, papa. Glace en piquant, mais. Non, vous allez le faire, maman. Non, bien sûr, grand merci. Ah, Molaï. Molaï, là, papa Loutou. Bien, Béli. Molaï. 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 Ah, c'est quoi ça? Damkana pour ça sur là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un lobby là au Kendekayoun. Nadina ça pour ça sur là. Mais au cause de la tongoté, non au Kendekayoun. Hein? Tu comment on est faut tout sur dans casiko. To cela on desiko non c'est là na tongoté. Na tongo vous appréciez pour bongamo ke kayoun to so desiko yo. Mais comme nin. Hein? Bon quand vous évitez ça c'est kani. Mais réali, na ça olala oui mais vanda yo kalka mina ngalo. Yo kola 4 hein? 5 ans na fona za ya hotelema. Bon sco. Ah. Kasero ko salo ebit. O sepene. O gagner. Nan, na salini. Bravo. Epsanga na moi. Arlette, eza nini au juste na héros. Photo sur longa c'est quoi? Na bien. Comment ngana yo to vanda ndako moko nga mwasi na yo okosalika ngana yebate. Papa na yo zo utavoma mboka msika kuna zo yaka awa ngana yebite. Hati zalade. Arla. Nini? Donc on a musinga pona banga makamna yebite. Tala. Père azaro là. Et puis aza papa nanga. O zo lo bana na yebi amute. Ndenga bima abimela ngana yo lokola bima na magie. Na bengisa papa nanga te et puis vraiment na lingite o bando zwanga so ndeni. Ozokanga? Ozo boye bite. Mola itoza na poto yeba on toza na poto. Esa pour poto ngolo bani. Esa ngaite emuta yaki no yebete. Na to fanda ino na ndako na misu na yo. Omona kota yebiso te. Na sepelité. O sepelité point. No papa roya poto te. Et ça m'a papa n'a rien non, il fallait te y aller, bien la situation de Nitozo vivre. Ah, n'a pas te bien. Empêcher sonine. Et là, on est papa d'ozo à Siko, à Zuinin. Arrête, Kissa Mungongo. Papa n'a lali, Tikalala. Vous c'est peut-être papa n'a la poto. Ah là. Oui, bah, ne boni, n'a la poto, awa, et que papa n'a na moni été.
Nini? Kosala semblant te. Ba photo azolakisa biso euti wapi? Non, non, tika kosaka nanga. Oza se moquer nanga ou quoi? Hein? Et ça m'a belle quoi papa nanga. Donc on s'épélité. On s'épélité. Ba photo euti wapi? Ba photo euti wapi? Papa zo rappelle azolakisa biso ba photo euti wapi? Mais oyebi muta kenda kinango. Oyebi ngote? Hein? Combien de bateaux kenda kinza? Celui qui faut se pour quand même que ba petit nanga ba koko na ba omona ba koko na bango. Bana ba omona ba koko na bango mabe wapi? Et ça mabe? Eroye banaka. Na bina nelote eroye ban. Ce que Bandini n'a touché mbongo? Non, en tout cas, tikanga lala et puis arrête bana balali, koko na bango lali, baza content d'ailleurs. Tala kolo babongo to bien. Comment pesa ngasko kanda? Pour papa ko débarquer quand ba mo ya boité. So, faut sanga bien, faut na yeba vérité. Papa ko ya boité. Arrête. Faut yebi sangai. Arrête, nazokosa. Nazokosa. Hein? Donc, on a aussi. Et pour tout le monde, on peut pas la mouka au monde, on maltraité. On sait, on a malobézant. Na rola la tête. Yo kasi na sepe te atamuke, na sepe te atamuke. Siko position les anandeni, hein? Au sa ma solo ndeni. Yo mo na ndengo za na oyebi na position ndengeza. Au ke na foyer ou bien au sa ndeni. Ah, mais père eka sikoyo. Bolo bando bulele boy. Pona boy ke koma avant de libiswa. Fo yeba makama ndengezo ke. Yo moko zo yeba na nozana na mobulu. Mais ngai na ko rejeter papa na ngai te. Et puis tout fois m'datina na poto. Yo te m'datina na poto. C'est mon père qui m'a envoyé ici. Alors présent c'est na obengana été aza papa na ngai. O mato qui t'a lancé aza papa na ngai. Jo obengana nga etalio mais nga papa na obengana été. Na boy te na lobite kaza papa aza papa na ebi bien sûr aza papa na yo. Kama ba papa msusu vraiment. Avant ni kuna na mboko loti kaika kuna na mboko. Oh, wewe be bien ke ndako za na kombo na ngai. Ah. Elingolo baning. Elingolo baning azo baning. Oh na lobi so yoki. Ah bon, c'est comme ça. Ndako za na kombo na yo. Yango zo dondo la ngo. Donc ce que elingolo baning na benga na papa na ngai pour na sala au plaisir. Na lobi benga na été. Il fallait que quelqu'un en Afrique ndenga vandaki. Yo moko situation na ozo ebande gozali. Mais ngatem na beng si lo ka ndenge nini. Ili mo bani. Donc na ba kamne situation na boto na sta sujet. Benga na ngasiko. Pour ngini ngona benga na ngai. Benga na ngasiko. Et puis ozo posa la to combien? Ha kenda kayu. Yo tika la awo la la princesse awa, o la titongo. Et puis ngasiko na na osa la place na ngai. Hein? Bon ozo torturer na butobo. Olingini na craquer. Maman. Bonjour maman. Ali. Nous sommes là. Nous avons tous un vrai problème ni na mabe besoin ngai. Maman ata yo moko. Est-ce que ndenge yo yebeli ngana Gabriel to la ko décevoir nga devant mutu nga pena to kutana na Gabriel faut répondre nga mabe na mabe ni na sali. Ah maman. Ce problème ça il y a ka to. Problème ça ça ko ya soso boete ya. Maman, fona ya soso moni ndenge makamala ngo lekelite. Nga pena ndena za boye. Mtaputo ko lekanga na nini maman? Nana des problèmes là nzoto ba couturier bango moko na ba décorateur ba sangani yao. Bazo wela ba décorateur ba sang bon. Maman, mtaputo ko lekanga na loko tazaka na avantage à mati pepo. Mais nga pepo wana. Pepo wana maman. Nalobi eh. Nazo peta pourquoi? Wo za ba tapage. Non, nazo expliquer Ali. Bazo surana mutu nga na ye tanke mobali ya mutu na kanga lupango na pesa boki na nga batu babaya. Faut Gabriel a répondre nga mabe ki ana besoin na nga tega. Mais non, yoka maman, na yoka na ndeni vraiment ngai na yaka ona bino. Mais zana kama ka mutwali. Mais masanga na ngai, masanga na ngabo mela, c'est casier. Masanga yo kumsa to mela. Mona kini nini pena atiki ba vina ba ye atiki pera mona mère mona juste Ali. Yo ngombali okuta makambo ya. Wa mtu na ngai do ndengo za webi ngano ndeto solo ba projet ni na kana pour Gabriel. Gabriel a solo bote, faut vous conseiller quand même. Hein? Siko yo la tiki Gabriel na kati. Okomi mwasi. Non, na komo mwasi. Poko loba lobeleki. Non, na expliquer bino mabe. Ils attaquent mabe on a biso t'encourager. Na yebo ebisa bino za mwana bino yo za leki. Non, mais c'est quoi ça? Aza mobali nete mais kokumi sera pe ba kazete. Oyi ba kazi yo tika ata na bwa Kongo ba kokanga yo. Oyi période yo pesa masanga wana. Na ba siko pesa mirinda. Mais oui.
nalobi goût ya mirina lelo toyebi yango lisusu opesa bapepsi na masango opesi bastout na baregla babiera kala Mais maman maloba obala mwana na desale soki nazokoapuye mais comme yo lingi osala mabe oya koloba mabe il faut bazongisa na nzela parce que oderoute maman toza logique abi mabete non non abi mabete parce que à la raison maman toza non après ça mbongo ne ya masanga awa tombela alors tanga moni mwasi ne na mbeba vraiment sans faire oloba awa elo ne sa papa zalaka papa zalaka okute pena na mama mususu ata yo moko mitsa na place na yoka aza commerçant aza mutu oyo lokola bayokeli Gabriel mawa tellement aza na mutu akosombelaka ye bilamba te domi miangi na mobali ne Paul Dikando bazotindela Gabriel bilamba na nzela na ye bango bafuta non mama ezalaki bongo te yokandana mais yo tena toso balo compliqué ba prof non ngai nalingaka réalité poso nakuteli bango ata yo qui commerçant wana makamsu Gabriel akomotekele biloko mosusu ebongwani Gabriel nde akomotekele biloko mosusu eza teke na batona bayele bilamba nalobi papa ya Gabriel tonga mama ya Gabriel nga mobali ya Gabriel mobali ya Gabriel na nini na masanga na tika ya na kota na peso mbongo 5 kazale beta to ya kala iba pepsi za na mama siko opesa nga bongo opesa nga avec intérêt o calculer 5 ans lelo zikza za ka so bomoni lelon soto tikali akowelela fufu otunanga bamapa tati na po fosola namoni mare up contre ngai ya babloko contre na nini ngai na mbala Gabriel officiellement officiel so okei bapesa bilamba epitongo ndenge alati ne kaka bacouleur mais nga pena na bete bamoshino bazowela bakutile na yo eloko tikali nango ka eza bagriffe bilamba apa bagriffe ozana okende mikili wana mere nakoyewa na kimbundi ya yodi kimbundi ya chache kimbundi ya gabana okobeta ngo okobaya bato bazokende poto bazoya bazokanisa basala baflate lokola bamajor bisadini ezala mpe boye te ale ye azoloba so eyelangi kimbundi ya yodi comment on se comporter ma bebo siko makambo ozela na makambo ozosala ye siko songa na zi mwasi lelo asanga makambo oyo osepela nango yo soko se comporter bien na mwasi akosala ope bien non maman kanga mwana bato 5 ans il faut oyer yo kabini bari déjà distrait nabi le mariage se prépare ezate mutu sola kangi lupango lelo lobimba mo waye abali ezaka ni mwati fa bonga malem mutu akobonga masomi yodi mutu akobonga masomi soki ya mama to soki na soki bakabela ki yango oye ye bakabela ye kaki mwasi mpe tokokabela ye te donc mpona yo ozotrouve no yango normal mobali alataka mwasi alataka te olata ya mutu yo kolatela yango te soki aza na bandeko ne batindelaki bilamba to bakabelaka ye sikoyo aza na ndeko omoni likambo wana ekosimba tipe wana oyo ye azoloba yo oyebi ye yo oyebi ye te parisien wana ongakipa makambo na bino bodi otalaki jour wana bande otuna soko olata ya nani eutaki kuna fasolango olataki ebongo na serva na to obimaki na nini eloko se ekotaki na nzoto okangi mpe na bafoto atokati foto pelikile etikali. Tu vois, moi je n'ai pas l'habitude de trop parler quoi. Donc tu sais très bien. Je t'amène en Europe au Monipoto. Tu comprends? Non, mais non, en fait, pour te dire que la monio bien quoi. On a du genre le corps ma fille n'a plus sa photo, hein. On a bien, tu as une belle teinture, c'est bon quoi. Je t'amène en Europe, on fait un tour. Hein? Ça va, bébé? C'est vrai ce que tu me dis là. Ouais, non, Moninga. Monibiso, toi, bah, très bonne photo. Moi, je suis grandi en Europe. Hein. Mais non, moi, je veux que nous ayons la suite qu'aux Alambalités. C'est ça que moi, je veux. Hein. Non, quand je me trouve dans mon côté, yo quand on a na linga qui depuis la mona yo na sepila na mbamo. Na mtu na uzali mpanzi na chewa. Finda zana ebi kinga za mo te yako kanisa na ote so na za ba. On a yé na subié. Na so bangeleti. Na yé bien très bien. Non, j'ai vu que dans le quartier Ouméli, hein, tu sais toi, les yeux me rappellent la force persuasive des images de la télé en couleur. Waouh! C'est pas pour toi? C'est bon? Mais la zone, waouh! Non, écoute, toi là, je t'amène jusqu'au niveau. Non, mais monter dans le niveau, absolument n'importe quoi. Tu comprends? Ça bouge. Je te pose la question, ça c'est qui?